Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza sango ya Congo. Mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda le king de la presse Edino image bopandi sango monene ya mboka tomesana kopanzela bino basango ya mboka mais lelo eza surprise monene oyo tokoyambela bino papa Cédric aza papa aza moko ya ba kimbangiste donc tokosolola na ye makambo ya papa Simon Kimbangu et puis tokosolola na ye tina na centenaire mingi bazoyoka kaka centenaire bazoyeba te centenaire elingi koloba nini mais lokwa toyambi papa Cédric ye moko mwana SKK tokosolola na ye akoyebi soso tina ya centenaire eza nini nga nayebi nanga me nakolinga asolola ngo na mokili mpo mokili bayeba tina ya centenaire parce que bato baotunanga kaka ndeni bakimbangise bakomolobelaka centenaire ti tomonaki na mwana mama olangi alobeli centenaire alors biso mpe tokolinga totuna ye mituna concernant centenaire ameka kolimbola biso elingi koloba nini centenaire. Bonjour papa Cédric. Bonjour papa Edi. Esengo mingi akoyambola yo na plateau nanga matondi mingi ngai pe ye lokola nazali pe na esengo mingi ya koya mokolo mwa lelo mpona kosala émission elongo na yo nakolinga mingi na oyebisa bandeko nyonso baolanda yo papa Cédric aza nani mpo tomoni yo na teni déjà ya mama mwilu te. Merci beaucoup papa Edi na kombo tata mon appeli Mosantu. Tout d'abord je me présente, je m'appelle papa Soki Lusonga Cédric, maniste na kat na paroisse ya Paris Saint-Ouen et puis na kat na église kimbangiste nazali moyembi na yembaka na chorale des enfants kimbangiste o bakobengaka koreki yango wana napesi liboso mbote na balandi banso bazali kolanda biso na ngonga oyo bisika bazwami à travers le monde pe na tondi botondi na ndengo pesi biso grâce ya mokolo mwa lelo koyamba biso na plateau na ntina na kolobela kombo ya papa Simon Kimbangu pe centenaire oyo mokili mobimba ezali kozela na mokolo mwa 6 avril 2021. Merci na balandi nyonso na bandi bouti koyoka papa Cédric alobi aza moko ya bakimbangiste mwana SKK tant na ba mwana SKK na yebi ke sala papa Tony Ngenda esengo mingi ngire nsambu mapambuli mama Neli Mungenga bambote peso zali ali biso zali mwana SKK. Alors lelo toyo koswa na ye mwa muke masolo ya papa Simon Kimbangu et puis to koswa na ye masolo ya centenaire. Papa Cédric tonto ye banano mingi ba kota rapidut balinga baye ba papa Simon Kimbangu azala kapenza nani yebisa biso nani matondo mingi papa Edi. Papa Simon Kimbangu azali motindami ya nkolo Yesu. Papa Simon Kimbangu azali molimo santo. Nayebi ke ndenge na lobi bongo mingi ko déranger bango. Ko déranger bango yo moko yongo de. Mingi ko déranger bango pona lobi ke papa Simon Kimbangu azali molimo santo. Pourquoi tokolobaki papa Simon Kimbangu azali molimo santo? Ya liboso esengeli toyeba ete kombo ya Kimbangu elingi kolobela molobeli wamabe mabombama na molili. Donc l'esprit de vérité. Ye ayaki na révolution était vérité oyo batu bale koyeba te oyo bamindele baki ko bomba kati na biso ba missionnaire mais ye ayaki ko bimisa yango ebima na poisa po ete moto mwindo akoka pe kozwa esika na kati na mokili pe akoyeba valeur na ye na kati na mokili yango tomoni ete ye andimaki koya na mokili andimaki ko souffrir kosala 30 ans de prison pona nini ngana yo moto mwindo lelo tokozala libéré toko kokoma na bisika oyo tokomi lelo toko kozala la boy toko lata ba chemise ba veste pe toko kotambola bisika nyonso dolingi ezali grâce ya papa Simon Kimbangu yango na lelo tozwi valeur wana.
Alors papa Simon Kimbangu asalaika lokola Yesu Masi ndinga asalaki akufa ne kulusu pona biso. Eza boye non? Effectivement, ndengo tikoloba papa edi ezali penza bongo. Nkolo Yesu ayaki pona ete biso bana tata Nzambe masumu na biso eko akolimbisama. Yango wana andimaki ete babaka ene kuruzu elongo na miyibi po ete biso lelo tozala purifier. Oui. Papa Simon Kimbangu aye na kati na mokili. Kasi tangu ya ye na kati na mokili, yambo meme yaya tomonaki déjà ba effet. Ba effet ezalaki pamba te toyebi biso nyonso histoire ya mama Kimpavita. Mama Kimpavita, ouais. Biso nyonso toyebi histoire wana ndenge batumbaka ye na mwana na Kongo sisi. Et tangu ba cheka ye na libulu ya moto ye alobaka ete ngai bolongi nga kasi oyo na memi azali na mokongo na ngai bokolonga ete ye akobotama nde kombo na ye ekozala kimbangu e kimbangu kombo wana ekosala miracle partout batu bako belela kombo na ye ye akozala wana même mutu soki akufi soki balobi kimbangu fula mwana kolamuka epi tomona ba histoire toyoka ke ya solo batu mingi oyo babela papa Simon Kimbangu même na avant naissance na ye batu balamukaki mwana alamukaki mpona nini kombo wana ezalaki kombo moko ezalaki déjà puissant. Et na venir na ye tangu ye aye na kati na mokili papa Simon Kimbangu azwaki mosala na ye mission na ye moto apesaki yango ezalaki nkolo Yesu Jésus Christ oyo biso toyebi nde tangu nkolo Yesu apesaki ye mosala ye andimaki na ngonga oyo andimaki nde abandaki mosala na ye tangu abandi mosala na ye abandaki yango mokolo mwa le 6 avril 1921. Mais papa Simon Kimbangu abotama mokolo mwa le 12 septembre 1887. 1887. Ouais. Lelo tozali na mois de mars. De bientôt tozali kopusa na mois d'avril. Ouais. Papa Simon Kimbangu abandi ministère na ye mokolo mwa le 6 avril 1921. Bientôt tozoko mabe na le 6 avril 2021. Bande ko ba mo ba beta calcul hein. Ya wana sengi na batu nyonso esika bazali to calculer déjà to koyeba effectivement ko banda 1921 kino to koma na 2021 esali mbula boni. Ya wana to stoko ta wana mais pesa biso nanu ka mwa wana ezali yona ezali ko pesa ba introduction oyo ko permettre biso banso to yeba ete parce que papa Simon Kimbangu papa edi na likolo ba ete batu mingi singeli koyeba papa Simon Kimbangu ayaka pona bakimbangiste te ayabe pona mutu mwindo te aya pona mokili mobimba parce que na makambo oyo ayelaki alingaki ete mokili ekozala na kimia. Mais pourquoi biso bayindo nde tozwaka le devant? Biso bayindo tozwaka le devant parce que papa Simon Kimbangu ye abotami na kati ya continent africain. Africain, c'est ça. Na kati ya continent africain et on tomoni ete lelo biso nyonso abotami na mboka Congo, Kinshasa. Yango wana tomoni ete biso bayindo tokolobelaka kombo na ye. Kasi po lobela komba papa Simon Kimbangu ezali na esengeli kaka te ozala kimbangiste. Même yo pe ndenge ozali wana ozali na droit ya kolobela papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu azali po na biso banso. Yango wana toye mokolo mwa lelo soki bomoni ete couleur oyo ya vert blanc elatami ezali na ntina ete ya kolakisa na mokili ete toali kopusana na mama na likambo monene oyo ezali kozela biso na mois d'avril. Tokosolola yango. Alors papa Cédric Soki hein? Oui, papa Soki. Ndenge bato bamisala kobenga nga imbuta Soki ça me dérange. Mbuta Soki nani tuna mutu na moko et tango balobaka ke nzembo jeteki ayemba mondele akoko moto moindo akokoma mondele akokoma moto moindo. Tina nango lobaka nini? Matondo mingi papa edi ndenge otikoloba nzembo ndenge kolobaka ete moto moindo akokoma mondele pa akokoma moto moindo. Ezali na cadre te ke moto moindo akokoma pembe na nzoto na pote kasi na makanisi na esprit oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango nde yango wana nde biso tozeza kati na biso na oyo ngonga oyo ekokoka ekopermettre biso bakimbangiste tokoka pe kolakisa na mokili ete biso ba noir tozali fort mais tozali fort na esprit
par rapport ya esprit ya makambo tokozala nango ya te ko permettre biso tokoka kozala pe ba konti biso moko tokoka pe ko diriger biso moko tokoka pe ko sala makambo oyo ya minene oyo non mindele ba salate kasi yango ko sala à travers likambo meko soki to ndimeli papa Simon Kimbangu tina ye alobaki likambo wana ezalaki pona ko lakisa ete na mindele ete que ça soit mundele que ça soit biso différence ezalité biso no sozali ndenge moko kasi eloko kaboli biso ezali na kaka loposo kasi bango tango bayaki pa na biso bakutaki déjà bakoko na biso bazalaki organiser bazalaki na makambo nyonso bazalaki na ba traitement bazalaki kotanga bazalaki kolia pe bazalaki kolata bilamba bango tong baye basali en sorte que bakoko na biso ba ignorer makambo bazalaki kosala pona nini ba transmettre o bango bayaki nango po ete bakokopesa biso yango no moni kino mokolo lelo mutu mwindu azali kondima eloko muninga mutu mwindu asali te azali ka kondima eloko mundele asali soki otali na kati na mokili ezala lingomba moko te o mutu mwindu asali oyo ezui en plaire oyo ekei à travers le monde entier o batutu bayebi ete a wana ezali église kimbangiste et kasi na yango ezali lokumu na biso donc kozala kimbangiste kozala na kati na église kozala na mboka oyo bozali na église kimbangiste ezali richesse ya tata nzambe parce que richesse wana ezali couleur oyo komonaka déjà neti tolataka boye vert blanc eza na ntina na yango vert ekolakisaka déjà ke accomplissement ndenge ozomona ete kolonga pembe ezali sainteté donc ndenge omonaka bakimbangiste boye tolonga na kimia ya omona tolataka vert blanc donc vert blanc ningi kolakisa ete espoir donc biso tolonga parce que tozali na espoir wana espoir du monde ezali epai na biso yango soki otali na kati na mokili okomona ke tozala kaka na deux couleurs oyo edominaka na kati na mokili tozali na vert blanc soki otali na likolo okomona pembe soki otali na se okomona vert vert no komona ngona banzete biloko nyonso tokoliaka matiti ezalaka vert donc ezali est-ce que Gilles Mamantika TV oza penda oza d'accord na maloba oyo papa Cédric alobi nayebi ke mingi bakozala choqué mingi pe bakolobaki donc banzete ya vert banzete ezalaka vert ba traitement na biso bokoko nyonso tosala oyo esalamaka ke biso tobikama ezali na couleur ya vert pe soki otamboli okomona ete même na mokili po lelo to respirer esengeli banzete wana ba vert wana esala nini ezala po biso tokozala ba réchauffement climatique oyo permettre biso to revivre en paix donc pour vous dire que bref que couleur wana ya vert blanc ezali couleur ya nzambe ngana ko betelo histoire moko pour ngana zala na Maroc tant to zalaki ko sala église to komaka na niveau moko tant to monter église salami ezalaki na moment mo fa to sala caché o babenga so pona ete tokoka kokashite bamikanda na biso tampon ko permettre biso tokoka kokotsa ngo na ba démarche administrative alors tant tokei ko salisa yango place tokendaki lokola toyebi ke ba marocain bazali ba musulman tant tokomi kuna toyei ko salisa yango to salisa batuni biso bolingi to salisa yango na couleur nini ko permettre bino bokashite yango biso toyebi non tampon na biso tosengeli ezala tolingi ezala la couleur vert atoyi biso pourquoi couleur vert tolobi biso tozali bakimbangiste alors église na biso tosalelaka kaka couleur mibale vert blanc alors mikanda na biso mpe oyo tokokomaka esengeli ezala vert blanc mpo elakisa ete symbole ya tata molimo symbole ya bonzambe ezali wana mondibu wana alobaka na biso ete couleur oyo ozali koloba ezali couleur ya nzambe ezali couleur ya Allah mundibu mutayibisanga biso yango j'espère que bandeko oyo mingi oyo tozala na bona Maroc bazali témoin bakoki kotémoigner likambo alobi oyo ezali couleur ya Allah soki mpo otali na bamoské na bango mingi ekozalaka couleur mibale vert na blanc pour vous montrer que même bamusulman baza presque parallèle na biso mais eloko ekabola biso na bango ezali kaka ke bango bakondimaka te ke Jésus-Christ azali mwana na nzambe bango bakondimaka kaka ala kasi biso tondimaka trinité tondimaka Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit yango wana omoni ete mokolo mwa lelo toye mpona koéclaircir kosensibiliser bato na likambo ya monene ezali kosalama na kati église kimbangiste. Merci papa Cédric Nsoki Mbuta Nsoki. Alors pour nous comment lelo chrétien kimbangiste
ezosenga baprocédure to lelo olamuki mpe okomi na yo mama okete kimbangiste? Matondo mingi papa journaliste église kimbangiste ezali église moko kaka mpona bakimbangiste te. Papa ndenge nalobaka mutu mwindo nyonso azali kimbangiste parce que ayambaka camerounais moko boye camerounais ntango aye atuni ye alobi mpo nga nakoma kimbangiste est-ce que ezali possible toza possible te alobi que ça soit camerounais, que ça soit nigérien, que ça soit soudanais, bino nyonso bozali bakimbangiste. Église kimbangiste ezali kaka mpona bakongolais te. Soko tali d'ailleurs même na ba image na ba YouTube o balingi ba recherche bakomona même ba indien bakoma ba kimbangiste bakomona que même ba français ba belge na église kimbangiste bazali. Donc pour vous montrer que église kimbangiste ezali mpona mutu nyonso kasi mpona o adhérer okoma kimbangiste ekozalaka na makambo to mibeko oyo fo landa po okoma kimbangiste. Oui. Premièrement, esengeli na yo kokende komona responsable oyo azali na kati ya paroisse mpona koinforme ke ngai nalingi kokoma kimbangiste. Nde ye akolakisa yo mutu oyo azali chargé ya recrutement mpona kolanda baptême, kolanda cours ya catéchisme malongi. Donc catéchisme malongi wana kopermettre yo okoka koyeba papa Simon Kimbangu azali nani e makambo nini oyo papa Simon Kimbangu asalaki ntina ya Kimbangu ezali nini na kati na mokili. Nde yango ekopermettre yo ntango yo kolanda yango okoleka na examen oyo tokobengaka kofimpa. Donc kofimpa eza na Kikongo. Donc eza lokola mutu na lingala elingi koloba ete mutu oyo azali koleka na bomekamo ya makayo ya mai oyo ye azwaki na mituna oyo ko permettre ye na tubela ya mutu non tubela te parce que tubela ezali mutu oyo asali masumu ndaki ko confesser ake ko mona nganga nzambe to pasteur pas ko confesser kasi catéchisme tant on l'a dit o leka na examen oyo ko permettre yo batuna yo ba question ne ko tunama epai ya banganga nzambe oyo epai ya banganga nzambe o bazalaka mieux placé pona ko tuna yango nde soki batuni yo mituna wana soki o répondre yango nde yango siko bango bakozwa kombo na yo bakopesa yango na lingomba bakotia yango na liste oyo ya bato oyo bakozwa bongo baptême. Kasi na kati église kimbangiste tozali na catégorie misato ya baptême. Tozali na baptême oyo tokobengaka balandi bazali banani balandi ezali ba oyo nanu depuis abotama azwa baptême te. Que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, que ce soit l'église kimbangiste. Ayembala liboso kolanda malongi. Ndenga landi malongi bongo tango akozwa baptême na ya kosala examen na ye bapesi ye ba valider ye ndenga olega na baptême. Ne baptême wana ba kobenga ye azali landi. Donc mondimi ya sika na kati église kimbangiste. Baptême mibale ezali otokobengaka ba saintelama. Ba saintelama ezali banani? Ba saintelama ezali ba oyo azali kimbangiste kasi akoyaki na mbeba. Par exemple azalaki suspendu vis-à-vis ya comportement na kati na lingomba to mama zoki mokumba to papa atiaki mokumba nde ko permettre ye akoka kolanda malongi po akoka lisusu ko réintégrer groupe pardon association na biso to bengaka ASB association sans but lucratif akoka koma kimbangiste. Nde soka landi malongi azongeli azwi baptême na ye parce que soki otosite biso totamboka na mibeko ne kozongiso na sima lingomba bakopesa peut-être 6 mois oyo okozala ya kofanda kino mama soki aboti bolandi malongi nde bokozongela activité na bino kata lingomba. Baptême ya misato ezali oyo tokobengaka basekoki ezali banani? Basekoki ezali bato oyo auti na lingomba mosusu tel par exemple na Armel Sali ne Gilles Vamanzeka TV par voilà dès papa na biso caméraman azali soki azwa baptême par exemple na groupe de réveil to l'église moko bosongolo pakala soki aye pa na biso bakimbangisi esenge na ye kolanda malongi wana kolanda ntango ye bako valider ye bakoleka na examen soki c'est bon akokula nde soki akuli akobengama sekoki parce que auti déjà na lingomba oyo déjà zwa baptême. Yango na po biso toko ko valider esengeli pe alanda le kimbangisme alanda catéchisme e ko permettre yeba le kimbangisme et wana nde na sima akolanda malongi soka kuli nde akomi pe chrétien kimbangiste. Voilà.
Merci. En tout cas, toujours continuer toujours ma solo na biso na bi que maman Wivine manianga na kata vitanese bambote na opeso zali. Na ina ye bana no mutuna moko na tuna yo. Pourquoi ba kimbangiste bazalaka toujours na kata lingomba makolo polele balongola ka ba sapato. Eza na tina. Matondo mingi papa journaliste na mutuna na yebi ke batu mingi obetsa ba mabaku pe batu mingi pe ba olukaka mingi. Bon, comment la motaye aye na église mais même si alongola ba sapato. Est-ce que a romona ngo surtout soit za mutu asambela rati a romona ngo déjà mais kana ko sikulimbo. Yebi ke zali pasi parce que batu mingi bazali habitué te mingi pe ba kotuna ba question mais pourquoi ba kolongola ka sapato. Moïse tango tata Nzambe alinga ko pesa mibeko tonga mataki na ngomba ya Siona tata Nzambe ayebisaki ye Moïse esenge na yo olongola mapapa pamba te esika oyo ezali esika ya petwa yambo yo zwa mibeko oyo nakopesa yo esenge na yo kolongola mapapa Moïse alongolaki babiloko nyonso alataki ke ce soit babiju makambutu oyo azalaki nango na mapapa na ye atiaki de côté mpona nini komikitisa liboso ya tata Nzambe. Donc, kolongola na biso ma papa ezali juste komi kitisa liboso ya Nzambe. Pourquoi? Parce que ndako ba bengi ndako ya Nzambe moto akofanda ko ezali Nzambe. Nzambe si. Po yo okoko mateni sika o ezali bule esengeli na yo okoko nini kolongola ma papa pamba te esika wana ezali esika ya petwa. Esika o ebulisama esika o nguye Nzambe ko sala nini ekozalaka. Yango wana pona kozala na komi kitisa pona kozwa nguya tata Nzambe parce que tu es pas ya tata okoki ko yepa ya tata te mutu polele ba chaînette belé o ya pa ya tata te ke ozana ba coiffure mabe ozali ko yekoki ko ya pa ya tata te omeli masanga ozali na kwiti okoki ko ya pa ya tata te na ba pantalon mona mwasi te esengeli na yo kolata décemment esengeli na yo kozala na komikitisa ntina na yango mona eke papa ndenge na lobaki na biso ete tango tozali komata na ngomba ya tata Nzambe na temple esengeli na biso kolongolaka na biso basapato ezali na ntina ete tango tolongoli basapato na yo ozalaka riche na yo moto ozalaka pauvre moyo toyebana eza te mpona kolakisa na biso nyonso esika oyo tozali ezali esika ya peto esika ya komikitisa yango wana mpona koluka kimia amonaki ete esengi na biso bakimbangiste na respect oyo tosengi kopesa tata Nzambe tokolongolaka mapapa liboso na ye nde réponse ya question etunaki nga ezali nde bongo papa Eli. Merci Nabandi Bolandi tango boyimaka pourquoi tolongolaka mapapa eza na tina na yango maloba ya papa Soki Cédric ndenge auti kolimbola tina ya kokota na kati ya lingomba etonga makolongulu apesi bino ndakisa siko tokomokota na makambo pena toyelaki tina ya centenaire zoloba mokili mobimba centenaire cinquantenaire toto feta on kalate mais centenaire maintenant le centenaire. Alors papa Cédric Soki limbola biso na tina ya centenaire eza pena eloko to vandeli pena na kata plateau centenaire elingi koloba nini papa Cédric matondo mingi papa journaliste centenaire. Pourquoi centenaire? Oui to ali koloba centenaire parce que papa Simon Kimbangu debi à ministère naye ouais abandaki mosala naye mokolo mwa le 6 avril 1921. Donc le 6 avril autour là-haut. Le 6 avril 1921, là bientôt tu allais pousser dans le mois d'avril. Mois d'avril. Tu m'appelle le 6 avril 2021. Ouais. Donc début à ministère il y a papa Simon Kimbangu qui nous comme le 6 avril 2021, ils allaient comme ça là 100 ans. 100 ans. Alors 100 ans ça s'est fait. Ils allaient facilité pour être lingomba ya mutu muindo asali ezwa valeur et okokisa 100 ans. 100 ans. Ce côté na carte en Afrique, et ça lingomba mon côté oyo ekokisi 100 ans. À part Kimbangiste. À part église Kimbangiste. Alors église Kimbangiste okokisa 100 ans. Yango wana ezali événement monene oyo ezali kobongwama na mboka Kinshasa kuna na Nkamba. Na Nkamba, ouais. Mais événement yango ba invité ya minene pe bazali ebele. Ba président de la République bakozala makonzi ya ngomba ya manene na ya ndenge na ndenge bakozala. Pe bato bako wuta na ba mboka ya ndenge na ndenge bako ya na mboka Kinshasa pona okende na mboka Nkamba na ntina ya molulu mwa centenaire. Centenaire pourquoi? Parce que papa Simon Kimbangu tango abandaki mosala na ye
ndenge nauta ekoloba na debi ete mission oyo azwaki epesamaki epai ya nkolo yesu kasi ntango ye azwaki mission wana mpo akoka kodemare yango mokolo oyo ademaraki esengelaki ngonga ekoka kobetama engonga wana moto abetaki yango ezalaki bongo mama mwilu azali nani? Mama mwilu azali molongani ya papa Simon Kimbangu. Mama mwilu abetaki ngonga wana ebetamaki ezalaki ndenge nini? Ezalaki ngo elingi koloba ete Simon Kimbangu tangu ngonga wana ebetamaki ezati na nzembo bayeba ngonga ebeti pona bato yango wana non ngonga oyo toli koloba ezali ngonga penza oyo ebetamaka na ntina ya debi ya ministère ya papa Simon Kimbangu. Nde ntango ebetamaki papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye. Ntango abandi mosala na ye abandaki kosala miracle, akomaki koopere miracle kote ya bato. Mais ntango ye abandaki kosala miracle ezalaki na nzembo moko oyo ezalaki koyembama oyo ezalaki kosala eke ba miracle ekoka kosalama. Nzembo wana ezalaki nini? Ezalaki na nzembo moko oyo bato mingi mpe nayebi ke bayebi o peve wiza o wiza o wiza watu sadisa o peve wiza o wiza o wiza watu sadisa o peve wiza o wiza o wiza watu sadisa. Nzembo wana ezalaki debi ya ministère ya papa Simon Kimbangu. Nguya ezalaki ya kosakana te. Bato mususu bazalaki kobika na musika. Bamoni kaka papa Simon Kimbangu na musika biki. Bibembe ezalaki wana. Mama na biso mama di na kufa pola 3 jours. Papa Simon Kimbangu ayebisi bato bolongwa bokene musika parce que ba oyo bazana mitema ya makasi te. Ezali ebembe ezali ko ezali déjà décomposé. 3 jours après mama wana papa Simon Kimbangu la musaki atelemisaki bakoka amonisaki baveugle sango epanzanaki na kati na mokili nde yango esalaki ete ba belge ba missionnaire bakoka koya na mboka nkamba mpona koluka koyeba qu'est-ce qui se passe nde bayaki komona nguya ya papa Simon Kimbangu. Nguya wana mokolo yango ezalaki mokolo monene makambo minene salamaki et puis na sima na yango papa Simon Kimbangu a continué ki mission na ye. Mission papa Simon Kimbangu asalaki ezalaki na tina ete ko bikisa biso bato muindo ko lakisa na biso ete biso bato muindo nde tozali bakonzi ya mokili oyo. Biso bato muindo nde tozali ba parents ya mokili oyo pamba te papa edi soko tena kati na ba livre mundela lobi ete l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qui veut dire berceau, qui veut dire parents, papa, maman. Donc mokili ebandaki na Afrique. Muto liboso asalamaki na Afrique. Adana Eve bazalaki bato muindo. Biso ndi mutoboti mindele prevane soko tali même lelo muto muindo akobota ka mundele kasi mundele akoki kobota muto muindo te. Ezali na ntina ete biso to koyeba ete race ya liboso munzamba saki na mokili yaki race ya muto muindo. Yango wana ete papa Simon Kimbangu alingi kozongisa biso na kati na mokili apesa biso aye kopesa biso valeur andimi kokangama kokende na boloko pendant 30 ans et par jour 120 coups de fouet. Pona nini aye kaka ko lakisa batu nzela oye ko lakisa bango ete bako koyeba ete nzambe azali nani. Nzambe afandi wapi? Alors nzambe afandi wapi? Matondo mingi papa journaliste to e bana nzambe afandi wapi? Na kozala 3 obi. Oui. Nzambe afandi epai na biso na Congo RDC, Congo Kinshasa. Na mboka nini? Na mboka nkamba parce que pape tango ayaka na Angola, pape Jean-Paul II, tango batunaka ye, tango ayaka na Angola, alobi ba africain bazali koluka esika nzambe azali. Batu mingi bazali koloba ete nzambe azali mundele. Kasi esengela batu bakoyeba ete Dieu est noir, Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Donc, ce côté le nord de l'Angola ezali Bas-Congo. Et Bas-Congo wana ni ezali ko ezali Nkamba. Et Nkamba wana ce côté même papa Simon Kimbangu na mission oya yaki na kati na mokili. Tangu asali 30 ans de prison. Tangu akufi mokolo le 12 octobre
1951. Tant akufi 9 ans après ben ko sala exhumation ya corps na ye. Kasi yambo ya kufa ye soki papa denge na ite ngai soki na kufi esengeli bozwa nzoto na ngai bozongisa yango na mboka Nkamba. Kasi 9 ans après wana ba mutu akufi ba mbome ite eloko moko te. Mais baye bakei ko sala exhumation ko zo ya corps na ye pona oyena na mboka Nkamba nzoto ezalaki intact. Ba changer bilamba ba zui corps baye na mboka Kinshasa. Tango ekomaki na mboka Matadi Mayo papa Diange dalobaki ete na bato oyo nyonso bakoya pembe na cercueil oyo. Soko yebi kozali ndoki to zali mutu na mabe ko approcher pe cercueil oyo te. Pamba te soki o approcher cercueil oyo okomona makambo na yo. E bato mingi batiaki teti bakendaki kopusa na pembe na cercueil papa Simoki Mbangu mingi tango basimbaki yango bazaki kokangama. Bazaki kokangama pamba te tina ya Simoki Mbangu ezali ete mokundoli wa mabe mabomama na moli aye ko bimisa ozaki na molili eko komona na mpwasa yango tomoni ete même ye na ministère na ye tango ye azaki ko sala ministère na ye akangaki bandoki na mboka Kimiala tango akende ko kanga bandoki azaki na mona na ye papa Kisolokele ayisi ye ete tokende tozali na mission tango bakomi na mboka Kimiala akangi bandoki parce que avant kanga bango ayisaki bango botika kindoki botika ko nyokola a prévenir bango a prévenir ki bango mais ba koko na biso baboyeki ko yoka ye yangwana abimaki na butu akeko kanga bandoki tango akangi bandoki azongi na mboka ayibisi batu na tongo oyo nyonso alamuki amoni papa na yete mama na yete ndeko na yete grand frère na yete leki na yete alanda ngai azula ye soka za mwana mwasi azula ye liputa ne lamba soka za mwana mobali azula pantalon ne lamba de tango tango bakomaki na mboka Kimiala bakuti batu bolumbu bato ba kia okanga mama loko to yebine totala te so côté pause donc muto akanga na position où azalaki donc papa Simoki Mbangu ataki bango pause tango bandeko wana ba ye batali donc papa nanga zalaka na ndoki mama nanga papa Simoki Mbangu alobi ndenge na yebisaki bino bo mema bo beta bango te mais singi na bino bo mona parce que na yebisaki bango ete botika misala ya mabe parce que misala ya mabe ezali misala na biso te biso tozali bana ya Nzambe lokola bayokaki te singi ko mettre bango en pratique une épreuve ya moni tant papa Simoki Mbangu abetaki maboko nde basalaki nini bazongaki normal tant bazongi normal batali tozali bolumbu bato bangi babeta papa Simoki Mbangu abi soki bobeti bango e bozala mabe ndenge toyokana ke sengi bosala yango nde bapesaki bango bilamba donc pour vous dire que miracle au papa Simoki Mbangu asalaki na kata mke eleki mingi kole so sali ma miracle mais ezana ba miracle musu papa Simoki Mbangu asali po sala yango kaka fozala Nzambe ndaki sezali papa Simoki Mbangu bazwi na tono batie na kata tono ya acide basude batie acide na kata bazwi tono acide wana donc soko kotisi liboko parti oyo kotisi tango obimise omona na lisusu te mais bazwi bakotisi na kati bakangi tono wana basude yango bakende na tourbillon na Kinsuka na fleuve babwaki yango na ba place wana ezali tikino lelo bake babwaki ye na mutu batie na kati ya tono na ba chaîne mais babwaki na kati ya tono idini na kata mai mais quelques minutes après bamoni papa Simoki Mbangu atelemi likolo ya mai azali ko beta flit mindele legelaki bango balobi non même to mona mutu ya boité mindele balobi non ki ba bondeli ki Mbangu yaka parce que soki biso to yimne chose ali Nzambe mais yaka parce soki yo oyete biso ba ko boma biso to yimne chose ali Nzambe kasi soki yo oyete biso to ko sala nini to ko kangama nde papa Simoki Mbangu atambola yeseki bango bozela papa Simoki Mbangu atamboli likolo ya mai tozali kaka na bato mi bale na mokilo batambola likolo ya mai ezali kaka Jésus Christ na papa Simoki Mbangu alors po tambola likolo ya mai yebaki na se ya mai ezali pe na mokili mosisu donc po yo tambola esengeli oyoka na bato bazali na se po bango bapesa yo accès wana ba permettre yo ko olekana Jésus Christ atambolaki na mai disciple na ye moko amekaki kasi akokaki te akoyaki albini ozali na kondima ya moke mais papa Simoki Mbangu atambolaki na mai. Alors esalaki ndenge nini tango papa babondeli papa Simoki Mbangu tango babondeli papa Simoki Mbangu papa journaliste papa Simoki Mbangu ayaki kasi tango ya ye tango atamboli place alekanaki mabanga ezalaki asali nzela na se ya mabanga nzela wana kino lelo ezali à moins que soki mbule beti mai soki débordé ndeko taka place wana mais nzela wana sala ti lelo papa journaliste ezali et tant asali nzela wana avant mata likolo afandaki na libanga libanga wa afandaki
azwi libanga moko ekomaki kwanga azwi libanga mosusu ekomaki Thomson nde abandaki kolia parce que azalaki na nzala ntango alie libanga wana ndenge ezalaki forme ti lelo etika na forme kwanga Thomson abandaki kolia kino mokolo mwa lelo Thomson etika na forme ya kwanga soko okei na Kintsuka na mboka Lutendele soko tuni bakolakisa yango ntango ye abimi akendaki kotambola mai place oyo alekanaki na mai likolo etikala likolo wana même ngai papa journaliste soki natie kokanga ye même yo soko tie likolo ekoka même papa cameraman soki atie likolo même mwana moke abotami lelo eza kosadapte na mutu nyonso ezali makamusi mais papa Simon Kimbangu akufa depuis le 12 octobre 1951 même si lelo so le kino lelo soko tie likolo ekoka yo na opesa lisusu bapreuve mosusu elo aseki papa Simon Kimbangu azali nzambe mpo ozala nzambe esengeli ozala omnipotent mpe omniprésent. C'est-à-dire quoi? Faut au moins na karabisika nyonso. Papa Simon Kimbangu bakangi na Lubumbashi, mais à mon avis na 5 places différentes au même moment. À mon avis na Lubumbashi, à mon avis na mboka Kinshasa, à mon avis na ba province mususu différent. Mais na moment moko azali côté ya ba Belge bakangi ba Simon Kimbangu ba bengi ba lobi oh tozali komona mutu mo azali ko prêcher awa. Simon Kimbangu mais abimi prison ba Belge babi azali na prison ah mais abimi ndenge ni azali na prison abimi na 5 lieux différents au même moment azali ko prêcher ba Belge babi poto ndima bino bo kanga Kimbangu wana boya na ye bakanga ki 5 Kimbangu tant bakangi na moment moko tant bakangi 5 wana ba ye na ye esika oyo papa Simon Kimbangu na prison tant bakoti si bango kuna tant ba fongoli porte quelques minutes après ba moni ba komi Simon Kimbangu moko siko les 5 Simon Kimbangu wana bakei wapi po osala makambo marko wana esingeli kaka kozala nzambe papa Simon Kimbangu depuis kufa kino lelo papa journaliste batu bakomona kaye que ça soit ba bindele que ça soit ba américain que ça soit ba église de réveil que ça soit ba musulman que ça soit même ba Kimbangu c'était batu ba Kimbangu c'était bakomona papa Simon Kimbangu et puis tant bakomona kaye bakoloba kayango que papa Simon Kimbangu okoki kotala ete azali la lumière oyo ezali makasi. Donc, yango ezali ko prouver ezali ko lakisa na mokili ete papa Simon Kimbangu azali nzambe. Merci papa Cédric tozoyo mbalasi mapo lelo to mwatan po na ebike bandireza mwa mingi ya kusala. Papa Cédric to komi presque na suka ya masolo na biso. Komona mona ya mama Olangi kondima Kimbangu. Elobeli one. Matondo mingi papa journaliste en tout cas premièrement liboso na beti de maboko na bané vraiment bravo parce que batu mingi bazali ko te ya likambo na nzambe kasi akoti ya na Jésus Christ kasi kombo ya Simon Kimbangu akoyi kolobela parce que soki alobeli yango lingombe sanini epanzani batu balobi azali liboma azali boye papa Simon Kimbangu alobaka ete na mikolo koya ekozala kaka bino te bakimbangise bakolobela kasi monde entier bakolobela kombo na ngai petango azalaka mona moki ayebisaka batata na ye na mikolo koya mabota na mabota ekoya na mboka oyo mpona kokumisa ngai Kimbangu e mokolo mwa lelo tomoni ete batu bazali kozwa ba visa que ça soit ba belge que ça soit ba américain bango nyonso bali komata na ngomba ya Yerusalem kasi na ntina oyo conclusion na kolobela na koloba ete na bandeko na biso nyonso oyo tozali bapasteur même ozali na baeglise différente esengeli na biso kolobela kombo ya Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu azali histoire na biso ya bato mwindu donc biso so tozali kolobela kombo wana te moyi te ozala na bénédiction ezali te yango toyi koloba nini centenaire ebelemi centenaire ekofetami bongo na mboka nkamba mpona na nkamba tomoni ete balogo esalami mpona molulu ya centenaire ba banderole salami natina likambo etali centenaire partout ba conférence ezali ko salema natina likambo etali centenaire est-ce que bilamba ba t-shirt ba chemise ba mputa ya centenaire ezali matondo mingi papa journaliste na moment oyo nyonso ezali ko salema toli ba chemise ezali ko salema ba mputa ezali ko salema ba t-shirt ezali ko salema ba drapeli ezali ko salema ba banderole soko ke même na Kinshasa soko mona yeki ba panneau ezali même biso awa na poto tomonaki ke toki kofanda boite esengeli na biso pe koleka na ko sensibiliser batu bayeba monene ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ezali yo papa Simon Kimbangu ezali nga papa Simon Kimbangu ezali ye l'église Kimbangisi ezali l'église du monde
biso nyonso nde tozali boye ezali église universelle donc esengeli kaka te biso bakimbangisa tolobe même yo ndenge mpo ozali bongo oza na droit ya kosensibilize bato na ntina na molulu ya centenaire yango wana tomoni ete papa Simon Kimbangu mokolo mwa vendredi abimisaki logo vendredi ya semaine passée abimisaki logo ya centenaire papa na biso toyebi ete papa président son excellence papa Félix Tshilombo ye alobaki ete ye mpe akozala présent na molulu yango kasi na ntina na centenaire mama na likambo oyo ezali kuna ezali inauguration ya musée Simon Kimbangu musée wana ezali kotongama toyebi ete papa ebi nde tozali awa mindele mpe bazali na bokoko na bango tomonaka bato bakokendaka na musée bakofutaka mbongo bakende kotala histoire ya mboka ndenge ezalaki donc biso mpe bakimbangisi tozali kotonga bongo musée wana esengami na moto nyonso que ça soit kimbangiste que ça soit non kimbangiste okoki na yo kotonga musée soko omoni ozali na possibilité oluki mpesi kimbangisi azali opesi contribution na yo okotonga musée na kati ya musée wana bilembo nyonso oyo makambo nyonso papa Simon Kimbangu asalaki munduki oyo babetaki papa Simon Kimbangu ekotiama na kati bilamba oyo papa Simon Kimbangu alataki na prison ekotiama na kati ezali ti lelo chaîne oyo papa Simon Kimbangu bakangaki ye ekotiama na kati tono oyo batiaki papa Simon Kimbangu ekotiama na kati et puis sans oublier mikanda oyo ba belge basalaka mpona kokondane papa Simon Kimbangu ekozala kuna donc musée wana ezali bokoko na biso kikulu na biso bato mwindo donc biso toyeba ete musée ezali valeur ya biso bato mwindo yango te kopesa biso histoire na monde parce que à travers yango soki totali na ba Moyen-Orient tomoni ete Jésus-Christ abotamaki mais Jésus-Christ ntango abotami ti akufi bilembo ezali te soki okei kuna na Israel okei na Belgique omona ete eloko ezali te oyo ezali kolakisa ete Jésus-Christ azalaki awa kasi biso tozali na richesse wana tozali ete papa Simon Kimbangu biloko aliaki papa Simon Kimbangu bisika afandaki papa Simon Kimbangu bible oyo atiaki parce que mundele to akangaki alobaki na ye tokangi eloko moko because alobi ete ce monsieur il est en train de prêcher la Bible à sa manière donc kolimbola oyo yaba ne kolimbola ezali kolimbola oyo toli komona lelo ta yaki soka tangi verset moko alobi makambo susu e mundela amonaki ete muto soki totiki boye kozala afungola batu mémoire mutu mundo koyeba ete ngana zali mutu munene ngana zali mutu oyo nakokosala mabete ngana zali mutu oyo nafandi na nzambe yango na mutu mundela amonaki ete esenge na biso koempêcher ye. Merci beaucoup papa journaliste ndenge olobi liloba suki ezali premièrement toloba ete totonga musée Simon Kimbangu ezali bokoko na biso tata nzambe akobénir biso na kati na mokanda mwa nzambe balobi libota oyo ekomataka Yerusalemi te ezali libota ekonokelaka mbula mapamboli te tokende nkamba tosensibilize bato na ntina na molulu ya centenaire ya papa Simon Kimbangu kimbangiste ezala fier pamba te ezali yonde mutu okozala éclairer ya monde okozala éclairer partout dans le monde matondo mingi papa journaliste ndenge ya biso na kati esiko mokombo lelo merci papa cameraman lokola oyo azali kofilme biso papa Gilles Vamanseka en tout cas matondi mingi ndenge papa journaliste oti koloba ete mbala ya nsima soki ta epesami tokoleka na ntina na éclaircissement pour na likambo etali papa Simon Kimbangu na yango wana tolobi boye biso baso bakimbangisi esika tozali toza na kimia toza na boyokani toza na bolingo mibeko mpe misala pamba te biloko wana misato nde yango moto ekopermettre biso tokoka komona nkembo ya tata nzambe papa Simon Kimbangu ntango ye asalaki mosala na ye bato mpe bayimbaki nzembo kasi nzembo bayimbaki ezalaki Tata Simon wanunginye ya lake ya munza ya vimba Tata Simon wanunginye ya
ya lake ya la munza ya mvimba ya lake ya la papa simo ya la yo ya lake ya la munza ya mvimba ya lake ya la tata simo ya la yo ya lake ya la munza ya mvimba. Merci beaucoup papa journaliste. Pembote na bayo nyonso balandi biso mokolo mwa lelo epai ya papa na biso papa Edi. Pembote na bakimbangiste nyonso esika tozwami tozala na esengo pamba te bientôt tokozala mois d'avril ezali année na biso ezali année ya tata Nzambe année ya tata Molimo Mosantu. Pembote topesi na bandimi banso ya papa Simo Kimbangu. Pembote na tata Mokonzi wa Bule oazali chef spirituel de l'église kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani. Mbote na molonga nae mama Sidoni. Pembote na ba conseiller direct nyonso ya chef spirituel. Pembote na libota na ngai mobimba. Pembote na bana na ngai pe na molonga na ngai. Pembote na ba ami proche nyonso tozalaka na bango. Pembote pe na yo moko papa Edi pe matondo mingi ndenge boyambi biso mokolo mwa lelo. Vive centenaire, vive centenaire, vive centenaire. Et au revoir. Toza ebeto Bebeto bien tozala nzambe na biso. Ebeto bebeto bien tozala nzambe na biso. Ebeto bebeto bien tozala nzambe na biso. Merci, merci. Ndeka buti koyoka wana tozala nzambe na biso. Kimbangi kokutala kimbangiste ezaka te ozala même catholique, même binzambi, tout ça, biso ba kimbangiste. Alors, tout ce qui masolo biso mkwalilo centenaire, en tout cas, peut-être yozali, il faut le bel centenaire. Centenaire, toko fêter le 6 avril, toko fêter. Alors, on a Paris awa toko zalawapi. Merci beaucoup papa. Na France awa. Jusque là, nous ba conclusion examité pour na mokolo yango parce que normalement fête kozala na nkamba nde bambuta lingomba soki ba fandi ba ko relater biso programme ndenge nini ko se passer mais ce qui est sûr tozala na biso kuna ko banga te ba information e kozala précise na makambo wana tout ba ko pesa biso ndenge nini kozala peso ki ba pesi biso to ko publier yango po ete bandimi nyonso pe na banoki mbangisi nyonso bala na posa ko assister na bamboka nyonso bazali na milulu mwa centenaire nde to ko pesa bango po ete ba ko assister nde voilà mais pour l'instant tout c'est là ba précision ya ba information ya makambo nyonso ndenge ko pesa ma avant le 6 avril. Merci, merci na ba kimbangiste nyonso, merci na monde entier, merci na ba Lion de la presse, ba nyonso bolinga kedino image en tout cas bomoni to ebeli bino papa Cédric pour solo la makambo centenaire to solo li yango en tout cas nga penza na rolobelaka toujours centenaire pour biso to bana SKK. Merci, ciao. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image Banza Sango ya Congo.